L'histoire des journaux de Kina TV, la championnat, mbonga bana esili po bana bakoli. Moi c'est Sotoki, to boti bana 6 na mboka France. Bila ya vie na biso 0. Et pourtant nzamba sali biso grâce ya kozana bana, kozana ba avantage nyonso zana ba mboka oyo. Mais moi sinangaza ki mutalo yenge, mutu ya matuvi, mutu ya nyonso. Lela s'est retrouvé nulle part, bana bakoli, mbonga bana pesili. Yango na yeko pesa témoignage na basi nyonso bazo se retrouver na basage biente na ajoyo nanu ke bana ba mikie. Oye bake tangwana ekoleka. Luko sala musala osala ni notonga pension na yo, luka po investir pour na vie ya bana parce que le temps passe tellement vite. Moi si nanga simi mutu akomeka el soki na yeba ki soki ba bandela mokili. Suivez l'histoire des journaux de Kina TV. Si vous avez bosso, s'abonner na ko sala parti pour ya famille munene na de Kina TV. Suivez l'histoire du jour. Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, comme a dit, Tikina donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, n'a abonné nyon sur Kina TV partout dans le monde. Et c'est Kabozali. Et bienvenue n'a nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout et de rien. Et sans oublier les sponsors officiels de Kina TV. Mon vieux Benz, la Moutoukata, 4x4 double pression, ya Suède. Donc, bana Congo, bana Afrique, bana Moki, Mombaboyo, Lisolo. Lisolo, ils allaient témoignage, ya vie, ya couple. Donc, bilan ya couple, ndeko papa pesi Lisolo, la championne, nzamba sali bisongolu, to boti bana 6, namboka oya poto. To boti bana 6, namboka France. To zalaki na ba avantage, nyon soko yiko s'imaginer namboka oyo. Mais, pour éviter, pour éviter qu'on soit là, vraiment moi c'est un géra mbongo ya bana depuis yenda géra mbongo ya bana nyonso 5 comme déjà majeur ou ya souka na 16 ans presque 17 ans. Donc na oloba moi c'est nanga sutuki avantage nyonso ici là a sutuki na mbongo nyonso ya kokaya kozwa na mbongo ya bana eloko moko te. Bilan négatif. Nazo loba, tozan a plus de 50 ans. Tozan a plus de 50 ans. Nga on a obeta lisolo na tikali na 5 ans ya travail. Moi si nangai, musala penya ezalaki eloko na ite. Musala penya ezalaki eloko na ite. Mena la tokoli. Mena la tokoli. Et komaka ba regret na munoko ya mwasi na ngai. Et komaka ka milelo na milelo. Soki na yebaka. Soki na salaka boye. Soki na zongisaka boye. Mwasi na ngaza muta ba fête. Muta ba anniversaire. Ba anniversaire pe ya nini ya bandaku te. Toboyi na biso te. Da bijou. Madame Moulenda. Na la championne. Tous les deux banteke. Mais, ya teke. Ata ya ndako to sepelaka na biso. Ata ya libanda kaka to tumba to sepelaka. Mais moi si na ngai kolo ba anniversaire. Akosala anniversaire na bengi sabatu. Akosala anniversaire soki ya yete ya bana. Soki ya boyete ya boy. Donc oso mona la championne to se retrouver te na vie. Na bano nyonso toza nango tozalaki na bango na basage parce que bazaka na bana bakufite mais ba biloko bande koza ba avantage autant bana bazalaki mikie baza nango te po bana esi bakei yango na ko pesa conseil nazo mona mwasi na ngazo lela mnoka moko na regret à comprendre mais na retard à comprendre mais na retard asalela mwana biso bana biso presque nyonso. O bakokisa 20 ans maman banga sela bango fête. Yé moko fête anniversaire. Donc ko fêter. To boyite il faut ko sala nini? Ko sepela.
mais ça na makambo mususu na fongo la parenthèse ba sepelaka soki na bakomi nga neti nga la champion nde bomoni nga bono tetelaki mafumbi nakoki te ke nzambe asali nga ngolu nakoki 50 ans nabengisi bato boya kolia komela te nakokosala ngo te. Vous savez pourquoi? Non, peut ça bien une explication. Je préfère encore Nambon wana peut-être 10 000 euros, peut-être 15 000 euros, il y a des dépenses au sala pour bato baya ba mela ba lia comme il faut ndenga peut-être na ko sepela na ko préférer peut-être na que le pays sanzo tonangai na jouer vacances pendant 4 mois avec la famille. Ce sont des souvenirs inoubliables dans la vie. Mais avec les gens à ton lobby na décoré sale na zong saboy monte le quoi congolais mon bilo kango kuto ekota ki mwate champagne yango kuto ezaki moto mais yo bomi moto po sepelisa bomi nzoto po sepelisa d'invité ako ya wana pele msusu aye na ekaka. Vous voyez? Donc c'est ça. Papa lobby donc moi si nanga monta dépense 60 ans yango ezota la biso. Moi ça koma kaka soki na yebaka. Soki na yebaka akomo ko pesa conseil epai ya bana sikoyo. Yango na ye na témoignage. Toujours grâce à Rosana Bamboka on a avantage avec 6 enfants. Il y a champion et l'eau ezate. À ta appartement et l'eau ezate. Il est exaté. Mais moi, c'est un gars qui monte sur bijou, sac et sac. Et lamba de lamba. Donc, sur le monde qui était, moi, ça bilele. Affrontement, le quoi. Donc, madame Moulenda, donc, tant, ça quoi affronter. Ah, ok, fait, t'as dit que t'es dans bon ça. Affrontement. De l'homme de papa, il copie sa témoignage, j'ai mis la championne. Osa mon panissango. Peut-être que ça n'a pas intéressé batouté. Mais si vous avez battu misat, beta yango. Pour moutunyo sa fongo la maye. Le temps passe tellement vite. Ya. Le temps passe tellement vite. Vous avez l'ikanicité. Le temps passe tellement vite. Bota la on a ban. Si vous avez bota la on a ban parce qu'il aime surtout boya kondima. T'as la même matin ba photo. Il y a 10 ans, 20 ans passés. Au monde. Le temps passe tellement vite qu'il aime sous aux hommes na boy, aux paraître jeune, mais na kati kuna bimuma pende zo sala penda ki sala nini, mon penda qui était et c'est travailler. Yango nzamba zo kitsa maboko na bisu n'est pas pour jouer avec. Ndeko papa lobi, moi sinanga komaka bambongo na ndeko simbe, bambongo na ndeko simba, bandeko kenango wapi. Boko lobake non, bonga na zalaki wapi. La championne pour ko éviter ba discussion, pour ko éviter makele na ndako. Na tika ki asala na mbongo wana oyo alingi asala nango. Mais même ata bana na biso. Bango nyoso 5 o bazali bana. Ata permis de conduire ya pamba ke nde ba parents ndenga na zalaki ata na vision ke na moni pasi na poto, na moni pasi na Afrique, nyoso na zui na bundi pona zwa. Bana na ngata mo eloko te, ezate. Donc voilà. Pe ça conseille na ba maman, pe ça conseille na ba papa, que tant ils ont kene mbango, na ba leko bazako ya. Peut-être ba ça na bozobo biso to salite. Paris surtout, mboko France za mboka loyenge, mboka ba fête. Mboka ba fête, mboka loyenge. Ceux qui pendo tali pendo ko ba kete pendant 3 mois là mso ko kende 6 fêtes. 6 fêtes wana so za mutamatu vi fo lata, osimba saki ya malonga. Bato ba komona après avoir komona et aussi la note mais yonde papa le bila championne beta lisolo moko bande konanga na fond la parenthèse faut tout ça la ba bilan ya mariage bilan papa to ruta ki wapi tozo kende wapi dans 5 ans tozala wapi to boité il y a des imprévus qui arrivent dans la vie qu'on ne peut pas contrôler mais muto malonga muta solo à vivre à projeter que non moi dans 5 ans je compte réaliser ceci dans 10 ans là on compte que ça la boy no oyeba ke o so sala ni nozo kende pareil non ok wapi enfin mystique ok wapi te na osuka na aldi tu sais quand même là où tu pars. Mais comment on va vivre la vie vivre à Kandengwana? On planifie rien du tout. Donc on est là, on prend des jours comme ça arrive et tout. Donc ceux qui ont vivre vie dans notre vie, n'est qu'on vivre. Papa le bilan la vie des couples, il y a bango 0.
Laisse-moi te poser la même question. Bilan ya vie na yo. Ya couple na yo. Bon, où tu bozo kende wapi. C'est pour cela qu'il y a des divorces des fois souvent aussi. Parce que les à la moitié, les à la mobile. Surtout moitié. Moi, je sais pas. Hein. Moi, c'est pas faux que non, mobile n'a pas de manga bonnet. Que non, on a des projets d'avenir qu'on compte réaliser ceci et cela. Au fin des cas, t'es na sepelarana o sepelarana après alors. Yondo za mutu à train, yondo za nyonso, ozo mema biso wapi. Ok, moi aussi je compte réaliser des choses en tant que femme. Seras-tu là pour m'aider? Bien sûr que oui. Ok, c'est ça. Papa le bilan banga li bala zéro tijino. Maman komaka ko regretter. Soli kamba ko bandela, soli kamba ko yeba, soli kamba ko bandela, soli kamba ko yeba. Yango na ko beta lisolo. Mbonga bana pe silaka. Mbonga bana esilaka. Ba avantage oyo za nango lelo ekosila. Lelo yo boyi musala po yo za na bana oliaka mbonga bana. Ndako oyo zo fanda wana. Po za na bana nde ba osanye ba ofuta. Tango yo banda moko akei, moko akei, moko akei. Pensez ko ya. Renseigne-toi d'abord que aide nini bato bazalaka na nini ba retraité bazwaka. Mituna. Ndoko yeba. Que non, la vie est à brillante. On nzamba tiena maboko na yo, meka ko sale lango comme il faut. Merci beaucoup mbote mingi na papa na ngai Pierre Okito na Belgique et j'ai dit un grand salut, salam na Fifi depuis Canada, Montréal. J'espère que évolue mes amalamu et puis utunga lelo depuis na banda qui est na beti na maboko te. Est-ce nga depuis na bandi bo na beti maboko. Na beti maboko te. Attends la bête maboko bo supporter ngai nde na lobby ezali coalition ya ngai na bino FCC na cash makambo musubo o sepela na ngoti bino pe ba commenter musubo tiela ka ngai na sepela na ngoti mais na tiela bino ba coup de pouce na tiela bino ba cœur donc eza coalition donc c'est un peu ça. On n'est pas là pour nous changer totalement non comme je viens de le dire que la championne attend na lobaka avant même tout na lobaka na ba geste. C'est ma façon. Donc, il y a presque trop tard, il y a qu'on changer ngai. Na ko meka ko améliorer. Mais au cas où l'aime sonnet nga banda na bandi lelo na beta ta maboko te. So on la championne na beti maboko. Vraiment c'est porter ngai. Na lingi bino ya trop c'était la vôtre la championne la femme a pris sa casquette depuis la Suède. Mbote mingi na bino ba. Oh ya ngai aimer partager surtout qu'on s'abonner. Donc, on t'a mbala sima pour na ba numéro mosusu. Bye bye.